na baluba bapesa mbote boy betwabu moyo enao tabe ta na bambala topesa mbote kiyo wana pimbu mita milamukia paka mina milamukia bote tape abwe benu abwe kuna mavipi mboti tape Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there, and we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez un contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont bien dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Merci Kinshasa, merci Brazzaville, merci partout où vous êtes. Nous vous disons merci parce que votre émission c'est le tout premier numéro. Babi émission Ozali émission Yayambo pour la émission Babi Pesambote. Pesambote Oyo Ozali émission to sali pona baye balingaka ko saluer batu na bango na tongo ba papa ba mama bana ba souhaiter ba parents ba souhaiter bana bande ko nyonso pe ba souhaiter ba bande ko bazali na nord o bazali na poto na mikili ya poto et ça la cabion. Nazanga mokote mutu accompagner ezali problème kendi mwana suka ya bamu kendi nyoso. Je vous dis merci. Merci à toi ingénieur Axe na montage et papa Korsakov Bazakuna. Merci na chaîne Obolinga Makasi Sarah Tola TV. Voilà, tokotambola pe toyeba bandeko oyo ba lobby ba lamuki lelo ba pesa ya bae. Ndeko na bango mbote et ça la kamalamu mbote. Eza numéro ya liboso oyo to salé avec la présentation des Bon Délivre Bonsek, ingénieur et le grand réalisateur, on a bien un problème au Kendi. Totambola kasi bandeko ba lobana micro ya Sarato la TV. Merci pour la Mukendi parce que vous avez accompagné un partout sur Kendi. Andeko nanga mbote. Mbote kitoko. Vous avez liboso ya caméra Sarato la TV. Bilengi. Na yebi ko za congolais. Naza congolais 100%. Ta caméra bien yebisa bandeko ba. Oza muto koloni. Naza muyombe 50-50. En ça, il y a 100%. 100%. Donc, maman 50, papa 50, c'est ça, 100. 100. Alors, il y a ça, il y a bonjour, Balwani. Bon, na Kikongo, Balobara, Panangaï, selon Ngaï. Bon, Italinga petit. Bon, ben, na sali bon sentiment, mote na binonio sur tout le monde, Afrique mobile.
Voilà, mbote ndeko tokoyeba kombo na nani? Kombo na nga Jani Versace qui me reste sur machine mayemba ngiti mini ya bara mama na nkuba. Abara mama na komba Jatim koma Jani Versace. Ah, Jani Versace. Mabi abara nini? Abara mama na nkuba. Voilà, apesi bino mbote bandeko za opesa mbote ne pa banani. Na kopesa mbote pa ba masa na nga liboso na pesi no masa na nga liboso to liaka ne to lata kané to lala kana ye chaque jour ya bodo. Prêtre monastère. Yami balé na pesi susu mama na nga botanga mama anim mwasi kitoko yoka mwindo ngolo ba favorite na mbanga. Na pesi susu mbote na baleki na nga petit na nga louange. Mwasi kitoko na pesi susu noko na nga prêtre mingli spectateur mingli salon store na London. Moto asala ka show machine mayemba sala pe ye lelo. Mfu peso ye pete mesina daya kala. Pena pesi bino mbote famille mobimba. OK. Ouais. Merci pour l'ami qui n'est pas biso to sala arbre ceux qui to sisi na mbota moninga to beta mbeta mbote. Paya bilengi. Voilà to so deuxième personne na biso. Merci Jani Versace c'est mutabara mama na koba. Yenda lo ba bongo. Ah to so pe ya bodo. To so ya bodo. Babi masaya Jani Versace ya kato bala le sika moko. Bongo te? Bongo pote. Bola mukape sika mobonde? Bongo pena. Ya pesa biso kombo na yo Sarato la TV na chaîne na biso ba mingi babenga nga mputu mais babenga nga ya bodo po na mission animateur. Voilà même. Moi mingi ya bodo kombo na nga pena nde ngwana. OK, merci. Nga show machine mayemba. 2022 côté ondengeni. Te 2022 côté mine elengi makasi. A faveur mon jamboka ndenga kumbela mboka do to kochongo pena na elengi. OK. Mage ba fete leki ndenge mais nzamba zaka wana to koti pe kitoko chomo to za boko to kundi ba tebele. Merci à Bordeaux na sepeli mingi na ebité émission na biso zali pesa mbote. Pesa mbote no lelo pesa banani. Te mbote mingi pene zana ya wenze mobimba ya matete place bisiko to zana yo. Ba coopéra tout ba mama tout ba teka na wenze tous les bakonja wenze na biso bakonja siat dema parquet ba mbote na bango ebele. Au mission na bango ya bodo na pesi papa na ngambote papa André Batanto na pesi mama na ngambote mama Gracia na pesi leki na nga Naomi Asuka na pesi pe moi na nga winner bambote belé ya bodo yo mais moi mingi pour ma musique faut vraiment lembo pour ça moi c'est que Montréal moi Asuka ba mukendi ya bodo besa mo eloko mo bo la sara ke ya mission to tika yoti wona gena braza na yo kifumba mola nzambe na nga ye wona zonga na Kongo yo na bina ya mado na gozengola na yo kibela nzambe yangonga na yembe ya bodo mame ya bodo na leli ya bodo na plere ya bodo wana makambo pena voilà ya bodo c'est trop bien je vais te dire balobi émission oyo ezali pesa mbote mais avant to kabona ya bodo système na biso ka ko pesa taper wana ngwana je te voilà mukende merci ya bodo merci balobi à part cause la coopéra ya bodo azali na eli susu nani un grand artiste bon monde batalabwe to mona su na pesa mbote na ebite wapi mama na ngaza mama na nga lobaki fo ya lobaka mama ya kambote yaka mama yo pesa mbote na libota na bana papa yeyo ouais bonjour osana émission na yo pesa mbote tongo etani soki pe butu to kolala na ebite kombo nani kombo na c'est mon les meilleurs ouais donc tosana biso awa tala caméra kuna ouais na mona na tuna no makese moko ndenge nini 2022 côté ndeni 2022 par la grâce de Dieu to quotidien zamba kumisa biso toujours OK et ça la ka bien na émission na biso pesa mbote na ebite okopesa mbote na banani bayeba yo famille to boye boso pesa mbote na bana na ngai Alfi Kalambai di Mexa Kalambai famille Tacho Mobimba expectation famille Mobimba bana ye donc famille Mobimba na pesa mbote ba masanga wenze laisse na coopérer ba mbote na bango vraiment nzamba batela biso ça na biso vraiment OK nzamba batela ça na biso na ebite soki okoloba nini na émission opesa mbote mona ndenge bon na sepela on makasi biso to loka babilo ka boye to batana te loko kotisa matete na marché on visiter biso boye ça le vraiment bien na sepela vena makasi nzamba batela bino mingi ba mbote pe ya mingi pe na part na bino émission pesa mbote toujours sans oublier papa chéri Bina dans ma Salvatore de la patrie mauvais à moi check Otopamba asepeli ya biso mbote zakabwe mbote check
Check. C'est pas pareil. Merci. Bon boulot na yo. Merci, bonne journée na yo pe lisusu. Problème que ni habite to kende côté ba maman baza kuna. Yo kota bo ça la bien. Allez, problème que ni mata. Merci to komi na kati vraiment ya wenza matete sikani ba côté kaka bilamba, hein? Soko zali na yo mutozanga bilamba. Oye pa ba mama, oye pa ba gara kitoko ba grand coopéra bazawa. Mon ba coupe to moni ya ba bodo kuna. Ya yemsa comment nan? Yebenan. Chacho mbala, so pas chacho mbala ana kacho mo. Est-ce qu'on a comme pas maman? Maman aye bisabiso. Maman mbote. Mbote papa. Maman tozali Sarato la TV. Chaîne oyo eza kopesa batu makambu yebele oye ba société oye ba makambu makoleka kana mokili pe na kati ya province ya Kinshasa. Mama to ba oza motekolo nini? Naza muluba. Muluba. Mama na baluba bapesa ka mbote lolenge kani. Na baluba bapesa ka mbote boye. Betwabu moyo wenao. Betwabu betwabu. Betwabu. Moyo wenao. Vulu wenao. Moyo wenao. Moyo wenao. Mama yebisa biso kombo na okasi nani? Ngana zo benga na mama Marie Kandenga tujibikili. Oh, maman Marie ndoya maman na ngai donc nga mama mwana maman Marie Françoise. Voilà, maman Marie okoki opesa mbote na yo na banani. Ya liboso na zo pesa mbote na nga na bana na nga nyonso batikali na ndako. Marie Gisèle, Scholastique Walel. Ndaye Dieu donné. Na papa ya mondonga ngai papa Roger Mbaye Momai Roger. Loba ngo siko na munoka mboka na siko. Oyo lobia na loba siko na tiluba. Bon loba ngo ndenge ni mama. Ndingele bonso bashala kunzubu. Gisèle Kandenga, Hortense Scholastique. Ndaye Dieu donné. Na mondonga nanga papa Mbaye Momai Roger. Siko na tiluba. Na tiluba. Marie Ndibune le bonso bweni moyo, na Hortense ni Gisèle. Li Dieu donné, boss bonanga taille moi il va le jima. Voilà, c'était maman Marie et ça la kitoko merci pour le mukeni to keto sope maman mususu za kuna. Maman waza kuna, ye pas oteka bilamba na ayebisa biso za mutamboka ni parce que babi émission oyo mbote ne mbote ya maman Marie. Biso mbote ya biso to kabwana ezala bo. Betabe voilà, bye maman Marie, merci. Yaga maman, ça le côté bien papa. Yebisa biso comment on a? Comment na Constantine? Comment Constantine? Maman Constantine, yaga na poussa na Maman Constantine. Oui. Yebisa biso za mutu ya muno komboka ni. Nazaka congolaise mais naza mutabandundu. Oza mutabandundu. Maman Constantine yebisa biso na bato bandundu. Bandundu vraiment oza nani? Ekoloni. Naza Mumbala. Mumbala. Yebisa biso kasi na bambala balobaka mbote ndenge nini? Bapesa mbote ndenge nini? Na bambala topesa mbote kiyo wena pimbu. Kiyo wena pimbu. Kiyo ai. Wena pimbu. Wana yo zongisila nga naza bien. Eza bongo. Voilà pour mukendi babi ma Constantine alobi balobaka Kiyo. Waso basote moya pimbu la so ndenge nini? Voilà même. Babi émission comme nango pesa mbote. Siko na maman Constantine tala na caméra. Mbote ko pesa na banani. Na pesi mbote na ba kilia na nga nyonso awa na matete baya kolela ngai. Na pesi bango mbote. Na munoka mboka wapi batu nyonso bayebi kimbala te. Na pesi bango mbote. Yana ke mbote bwana nedwa mbala. Akimi na shibandundu do na pimbu anga wenzeli matete du yamba. Journalist wedu yunga ezani Sarato la TV wana chaîne na biso. Yana ke mbote bwana Sarato la TV. OK. Udugumina wenzeli matete du mu wamboji jingi. OK maman, poto kama maman Constantine te pesa kambote na biso taper. Voilà, et ça qui maman Constantine votre émission pesa mbote. Kasi soki ka wana te, soki ba choisir baza mpanza kuna ba bisinga pour mukendi. Tokende no ba choisir ba pesa biso pe mbote na bango. Allez, tokende. Pour mukendi merci na komi lisusu na osika ba bi ande inda mabe to ka pe kolo mususu aloba. Mbote ndeko.
Mbote papa. Ozali chaîne ozopesa makambo Saratola TV. Toyena émission na ezali émission liboso tozo sala comme nango pesa mbote. Pesa mbote ya lelo na lingi na yeba. Oza mutu ya colonie. Bon ngai naza muluba ya mukwa Kalonji. Mais à Lubumbashi, grandi à Kinshasa. Voilà. Et pas na bino ne colonie yo. Oza no te colonie. Ngai naza muluba. Muluba. Est-ce que et pas bino ba pesa mbote ndengini? Bon pas na biso baloba Betwabwe. Betwabwe baloba okolo ba pesa so d'autres termes à part Betwabwe okolo ba moyu kabiji. Moyu kabiji. Ah, voilà pour la mukende. Ah, pour la nabi. Obi beloko. Ah, pour la mukende. Moi suka. Obi beloko. Ça veut dire ça. Bon, ça peut Kiswahili. Bon, tokei. Na Swahili baloba ndengeni. Bon, mimi niko mtoto wa Katanga, mimi nazali kwa Mkatanga. Mu quartier Katuba premier, mu avenue Karavia numéro 16. Mimi nakuya ku Kinshasa hapa, mais niko muntu wa Katanga. Okay, muntu wa Katanga. Mimi milamukia paka, mimi milamukia bote, banduku yangu ya familia yangu. Famille Mubikai ni famille yangu mie na mama yangu mama Marie Mujinga, baba yangu Bodo Mubikai, banduku yangu ba Narcisse Mubikai, ba Alphonsine Mubikai, mina milamukia bote, jambo yenu, jambo yenu. Voilà, comment sana. Bon, comment on a ni kasi? Bon ngai comment ngai Bedel Kabuya. Bedel Kabuya apesi mbote na papa na ye, apesi mbote na mama na ye, apesi mbote na baye bandeko opesi ka ya zoteka ababi. Pesa mbote yango na tango wala muka na poka volala. Pesa mbote yango biso awa tobeta kabo. Tape. Voilà pour les mukendi yango wana tokei to yamba pe bandeko ay batandu na ya bon toke côté batandu pe bazali oh mutandu aza ah voilà papa yako pesa mbote yako pesa mbote pardon yako pesa mbote papa na biso mbote yebisa biso kombo na wana kombo na nga papa Gino obi comment kofembela Gino boka kofembela ye voilà papa ndenge ni 2022 côté liango bon na côté bien côté bien sans problème nangolo nzambe za lokumu pesa mbote yango yo eye liboso na yo na micro pe caméra ya Saratola na bito za mute colonie na mutandu munere gide mutandu na banolo ga bango da moko yo da ya juye pona mukeni to ju mutandu yesa so batandu ba pesa no mbote ndengeni abwe benu abwe kuna mavipi mboti kaka tukena yao voilà même siko mboti kaka opesa siko banani mbote pesa siko mbote na mboka bangizi monu mboti rendia ba mama ni sisi kuna nzomboti rendia ka papa monu mboti mani ba pangi ikena yao weweni ireni dia ka mboti ba viri bapani ba munu idiareni mbote kibeni zizengi le boss comment mukile linga kaka batu busuka koyeba pete bayeba bon na pesi ba masa nga ba mbote baninga nyoso ba mama ba papa pe bazala bien po to kotia na sika na lingi kimia na kati ya mboka ezala na sepeli makasi merci papa Gino ya onambi biso to kamwana bote photo beta tape yango voilà mbote yango na pesa merci mingi pana mukendi na moni net ce kuna tokende ne poto clôturer to si saluer pour l'édition voilà tokende mbote na papa mbote na bino na d'abord caméra Saratola TV liboso non habité okoki ko yebisa biso kombo na yo nani kombo na nga papa Lubanzi o babengi na kombo sambuma nga d'origine yo na kasa mabele pe na mwana confirmation to na do confirmation partout voilà na confirmer bandeko na nga pesa ya ebela yango penza mais na nini baka munoko mboka na bon munoko mboka na nga la minute so botolo ba munoko mboka ba yekosa biso ngo tetaka ba para bon c'est que ma vrai quinoa pena ba ya mabele nisko na habité na kikino habita beto na terme na biso
topesa mbote mana ki kinwa oyo so tobi ba mbote so topesa bataki ba kinwa en tout cas ba valeur ebele pona ba kiapo pona ba ndeko na nga ba yaya ba masa na nga ba valeur ebele na d'abord ba mbote ebele pour état que biso ba kinwa yango to lobelaka ke no si mabele ka docteur saka tu sa kolenda donc mabele za biso malgré tout que to côté de année mususu yango mais to lobelaka ke tant que to pesa ka idéologie ndenge zalaka kamale malembe to ko réussir donc ba mbote ebele ba mbote penser ebele ya lobelati mangoko to donc mangoko to ebele kaka to bagisi likolo ngo bagisa to ebele ah problème que ni babi to kabwana bote photo taper ce que abiso to taper simbi donc makambo yango na ebisa bilo ke émission na bino to joindre na biso pe mutu mususu problème kendi mutasuka to na marché ya matete babi matete awa dia bakangi to ziba to balobi tala wenza musique kasi wenza nga babozela biso to ta ba balobi kitoko sobo katani to koseka bino voilà papa na biso mbote mbote yebisa biso lenge ni le côté 2022 bon 2022 to koti yango quand ndenge to bande ko expérience to kota no senga nzambe to kota yango malgré ba difficulté surtout biso na marché matete ndenge to ne ko linga ezala ndenge teza donc conjoncture na niveau mboka mbilinga ko pe simbate donc vraiment ba parents mbongo ezate to so te kana biso mais par rapport donc manu ça va ngala comprendre ça que nzambe nda bateli biso voilà nzambe bateli biso ça ka bien comme on a ni kasindeko comme on a eu maquillé c'est toko gelor autrement dit na marché matete gormelage coach Ibenge gormelage comme ba misika bon n'habité émission no pesa mbote yango okoki opesa mbote na banani mbote na ngai premièrement eza pour madame nanga maman Fika Eli wana vraiment la belle maman Maria et la maman nanga maman Julienne na ba coopérant tous les terrains baya bodo bazali ba petit soda ba chaleur bazali sans oublier papa et akala Chali Koko Moka donc ba mbote belé sans oublier coloquer Tosha Mokange Balé, Baza Mebele. Baza Mebele. La c'est plein de papa Gelo. Ah papa Gelo Balobi. Comment on est sur la Golbert? Gormelage. Coach Ibeng. Est-ce que Gormelage là c'est? Ah donc tellement. Bon ça va la comprendre. Vous êtes déjà à la page. Voilà. Naleli. Yemsona. Comme aux Motokolonie. Ngala za Musingombe 100% vraiment donc 100% de père et de mère Musingombe mu Congo ya Congo central. Na habite ceux qui na monoka mboka no boko pesa mbote ndenge ni. Wa mramike mono Congo ngena donc Musingombe Musintimanti vraiment qui mbote kieno beno babo Musinzo le Tilanda chaîne Saratola TV. Voilà, Saratola TV mono mpangeno tata makie c'est toko gelor ikuluveli mbote za zingi beno bakulu beno babo naleli tokomi na biso na suka nayebi ke biso tokabana kabwete mingi ezalaka tape voilà to tape problème que ni merci na biso ensemble na wenza matete balobi ke mbote oyo ezali mbote moko émission salami mbote pona biso na yango biso to chuter na biso na pesi bandeko nyonso bazoteka mbote na bino ba mama na pesi mbote na bino tokutani mokolo ezali koya anga na comme na suka na pesi merci na ingénieur Axpo na montage na tonton Korsakov merci na mama Sarah Niclette Tangwa na lobby problème kendi mo na suka ba mukendi ya basuka oyo tozalaki zakine na terrain siko to coach na biso mupandi pona makambo le kitoko à la prochaine tokozala na bana ngaba babenge bele kuna na wenzi ya Sainte Marie Goreti na kauka babengi zigida babengi meto ya na ntepo to kita matete to taba nana ngo balobaka vrai o baloba bana kin pona mbote bino na biso to monani mikolo zali koya ciao. Vous avez
une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.